merci. Mais papa, je me tourne la question, pasteur, n'a pas de n'a pas de lokaka. Est-ce que c'est vrai ou vous? Eh bien, papa, tu connais ça place aux alliés. Citation de Zamba peut sa solution. Maman mon cas sur la bakota tina salon et ba solo la. Mudumsa suka na veranda. Mudumsa kota na chambre na ye. Ela mutumsu sa matangane mutuka moko. Boza différent yo na mutuana. Ya yebi président boka koleka yo. Etala batumsu ba yebi nzambe na mbebo. Ayebi nzambe approfonder te. Yo so likambo na Bible bi recommander ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est prophète Israël Mbambu, Oyo, Azaïna ba prière. Je pense que na HP Médian, dans ce une semaine et demie, prophète émission na ye, ya Sika, et bané kolégate. Mais yangwana sukoyo, bato HP Média ba quitter sur le terrain. Kati ya milu oyo ya kolukanzambe ndenge tolobaka lukanzambe c'est important, c'est très nécessaire. Bien-aimé yango prophète Israël a pesi mbote na balandi nyonso oyo bazalaki kozela ye pe kozela ye le couple sala. Mosusu pa lobi te photo matangomba. Mosusu lobi toke dezamba na lelo to tel c'est ok non. L'importance il y a prière na exaucement nango. Prière ezali dialogue mutuna nzambe. Prière ezali arme au diable à banga makasi, c'est la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de banda émission nabiso ou prédication nabiso, ya tongwa lelo otozolo ba le 9 novembre 2021 na bondeli. Éternel Dieu de grâce, na pamboli émission aux Zambé. Mutunyo solanda biso Zambé na Israël. Tika miracle ezala likolo mutuana na kombo na Yesu Masia petorobi amen. Bien-aimé, totanga passage moko na Biblia oyo est très capital. Baza koloba na biso na livre ya Esther chapitre 4 tobandi na verset 13 je pense. Je m'excuse na tie mutu na se pona luka Bible pona tanga bien. Mais ba donner ko ba o fongola la Bible au mona suki nzo et ça normal. Roi mutu eza na se bosu e ko na ope na Bible comme habitude. Na sens wana mais ezali na Bible moko ya lukuta. Je pense que wana ezalaki iloko kolanda te. Ba Bible verset 13. Mardoché fit répondre à Esther. Ne imaginez pas que tu échapperas seul entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Aïe, 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 aïe. Va, wana Esther a lobby. Esther a envoyé dire à Mardoché. Verset 15. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvaient au siège et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni les jours. Moi aussi. Je jeûnerai de la même avec mes servantes. Puis j'ai entré chez les rois. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Mardoché allait, fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Aujourd'hui, livre Esther, chapitre 5, le verset 1. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et s'est présentée dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, et le roi était assis sur son trône royal. Dans la maison royale, à face de entrer dans la maison. À face de l'entrée de la maison. S'il vous plaît, la bande, je m'excuse. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et s'est présenté devant la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, à face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour et se trouvait grâce à ses yeux, et le roi tendit Esther et acceptait d'or
qui se tenait à la main. Esther s'approcha et touchant le bout des sceptres. Et le roi lui dit, as-tu reine, Esther, que demandes-tu, car ce sera la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther répondit, si j'ai trouvé grâce, si le roi l'a trouvé bon, que le roi vient aujourd'hui avec Aman au fait que je suis préparé. Le roi dit, allez tout de suite chercher Aman comme le désir d'Esther. Le roi se rendit avec Aman au fait qu'il avait préparé Esther. Pendant qu'il buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que se désires-tu? Car ce sera la moitié de mon royaume, je tiendrai. Esther répondit, voici ce que j'ai demandé, ce que j'ai désiré. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, du roi, à plaindre au roi, accorder ma demande, de sanctifier mon désir, que le roi vienne avec Aman au fait que je l'ai préparé demain. Je donnerai les réponses au roi selon son l'ordre. Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais il avait vu à la porte du roi Mardochée qui ne s'élevait ni se réunit devant lui. Il fut rempli de colère contre Mardochée. Il fit au moment se contenir et aller chez lui. Puis il renvoyait chercher ses amis et ses Aréens et sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses recherches, du nombre de ses fils, de tout ce qu'il avait fait le roi pour élever en dignité et de rang, et lui avait donné au-dessus du chef et des serviteurs du roi. Ajoutez, je suis même le seul que la reine Esther a mis avec le roi. Au fait, elle fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est aucun prix pour moi. Aussitôt longtemps que je verrai Mardochée le Juif assis à la porte du roi. Ses reines et sa femme, tous ses amis, lui dira, on préparait un bois à eau de 5 carrés, coupé, et demain matin, demande au roi, on prendre Mardochée, puis tirer joyeux aux fêtes avec le roi. C'est la vie plus. Aman, il fit préparer le bois. Merci, je m'excusais pour la lecture Ezeki Moulaï. Awa basolo belabiso prière. Na kati ya prière eloko ya liboso eza nini mutu po a prier. Il faut d'abord azala enseigner. Il faut enseigner comment prier. Yango topesa enseignement wana bien aimé le Seigneur. Jésus-Christ a coûté na ba disciple na ye balobi la kisa biso ko sambela. Ba disciple a babi na Jésus la kisa biso. Ba disciple a Jésus babi la kisa biso ko sambela. Nenge Yohana la kisa ba disciple na ye le sambo. Jésus la kisa bango comment prier. Prier ezali arme moko ya makasi o ko pesa réponse na vie na yo. Bible lobi que soki mutu azo prier, asali demande na prière, azui résultat wana te, demande na ezali mal, a demander bien te. Prière ezali te koganga. Prière ezali te koloba malembe. Prière ezali kozwa nzambe na maloba na ye. Prenez Dieu à mes mots. C'est-à-dire quoi? Kozwa nzambe na maloba na ye. Nde obabenga prière. Prière faisait bien orientée. Esther a maboko Mardochée bien enseigné. Bane kolekse Esther comment prier. Ezana ndeko na biso aza moyembi asala ki mélodie na ye nzembu ne ezana bien. Composition pesa bien malobaga ndemte bomakie po ayembi balobi boye. Prière nini oyo ana asalaki po ya bota Samuel. En réalité, il fallait aloba
enseignement nini oyo anazwaki po abondela nzamba pe sa réponse abama Samuel. C'est-à-dire, on comprend très bien. Prière ekoki ko prier vague sans que vous allez enseigner. La raison pour laquelle le prophète Ebele baza ko mema ba prière à loyenge ba réponse peso pe samate ya moni batu ba lembi batu ba komi fatigué ezana ndeko mususu pe ya chrétien yemba nzembu moko na sepela na nzembu na ye aloba iboye Yesu azalaki soki à côté ya soka silisi akena ngomba nekuna na ngomba akobondela akolela pongana yo tobika c'est-à-dire ndeko na yemba quand même bien en tout cas ndeko que Dieu te bénisse. Je pense qu'il y a bandaki bien atalisi d'abord priorité atalisi d'abord enseignement ya prière. La raison pour laquelle ndeko nanga place aux alliés bien-aimés dans le Seigneur ozana posa ya ko prier. Prière ezali kambute ke oza la mobola oza la pauvre oza la soki riche te prière est à la catégorie de prière et dans la moutunyoso. C'est-à-dire mouton dans la mobile moi aussi faut prier mukolo mona mke faut prier il faut montrer les enfants comment prier il faut monter tout le monde comment prier église les lots enseigner baza ko enseigner sur la prière yango la raison pour laquelle baga faisait makasi na ba église yango moni que Esther azalaki reine na palais royal Esther abala païen Esther azalaki orpheline de père et de mère mais oncle ne Mardoché azalaki écrivain Lévi Moïse Lévi plutôt pas on dit pas Moïse mais azalaki Lévi le roi un sacrificateur voilà que Dieu te bénisse le terme c'est ça un sacrificateur mais la Bible nous dit ceci et comment qui moment amana salaki l'autre asenga qui appelle ça qui roi mbongo ke roi pesa ki bak ala te bak ke asenga aide ke mbongo ma pesa roi ke aboma ba juif nyonso roi pesa nzela mais roi yebaki ke amana sa ki demande bien mais ça demande mabe abane d'abord ko combattre Mardoché fukamela ye Mardoché boy ko fukama et comme ina moment oyoyo sangwe keye pa Esther ke oncle na la ti sac Esther atindi bilamba soin pour oncle alata oncle boy kolata bilamba soin alobi na kolata te parce que biso ba yuda toza kokufa biso tozo kufa nzamba bandone biso bakoboma biso yo Esther po fandeli mbongo yo Esther po fandeli or yo Esther po na palais royal yo zo kansa yo kokufa te yo pe bakoboma yo zo bateke zo partenir na ba jif yo ebite koza mu yuda Esther afandi kimia albi nini zo le kana zo ebate abi no Esther na enseigner yo boy totindela nga bilamba na okena bilamba wapi ndeko soki mutazo bela soki mutaza na problème pour ça kolatela mbeza la kate soki mutaza na ba difficulté atebisi acha bota ko cha botete pour ça na libala mo na kimia te azana libala mo na calme te santé eza ko kende vine so pepa asoba te na ko sala nini pour vinanga échanger yo moni ndeko na leli abi mo sala nsam bien le metika la bisolo komoko ata mo sala nzambo olandanga via prière kufa yo okoka ko prier te homme de Dieu yo via prière ezala côté okamba batu koma okobatu ba solution comment na église na yo tant que yo le visionnaire le présentant légal via prière eza muke omona couple wana mwasi ebi ko sambela te mobile pe ebi ko sambela te otuna o eza couple ndenge nini via prière eza bango te na ndai mo sena nzambe moko alobi batu na poto bakoka kosambela te po baliaka mingi balia ba chocolat mayonnaise ba sa biloko mo n'importe quoi na seki mutu wana na bino c'est faux batu na poto basambelaka il y a des servants de Dieu atambolaka na impudicité te il y a des servants de Dieu akenda poto ya impudicité azokumisa Elohim azokumisa Yoshua Hamashia azokumisa Jésus Christ de Nazareth. Il y a des serviteurs aussi en poto baso bonde l'ensemble baso kuluka ensemble butu se moi baso kuma bel ensemble même si mo sen ensemble wana aibe ba réalité poto te yanga comme ikoloba ba parole moko dégoûtant pour la ko décourager bato ba libanda ya mboka tikala bisande komoko zambe Israël alala kate animba kate et loko malam eza d'abord la prière Esther tanga moni makambo comme sérieux Mardoché bine yeba bien même yo peste o ko échapper na va ote parce que pandémie zo peta omoni pandémie zo frapper
eza lokwa na époque oyo na mana asengaki lete mpo aboma bayuda. Mission ya pandémie oyo ke ba chrétien basila, mission ya pandémie oyo ba pasteur charismatique bakanga ba église, mission ya pandémie oyo batu babetsa markete la bête yango na bisi mutu moko biso na nzambe elongo, quel que soit ba combattre président ya France, quel que soit balingi babasa n'importe quoi ya président ya plutôt ya France, le président des États-Unis, quel que soit ba combattre président des États-Unis, quel que soit le président ya France yende mutaza ko saba makamso sa ndengani wana na zo bisabino ndeko nanga. Le problème est ça que un jour toka président France a lobby génération ba mata ba kita, le diable est sur la route. Nena bisabino bien aimé dans le Seigneur, abi le bête est là. Nena bisoke yé ensemble monde mokilité. Yé ensemble te. Na Bible nanga ba comment président France te. Na Bible nanga ba comment mokeza au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ. Afin que le nom de Jésus, tous chez nous fléchiront, toutes langues confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Tikala bisa mutu moko prière. Ezali mutu tanga so prière. Azali koto ya lipata. Mutu tanga so prière. Also ensemble face à face. Mutu tanga so prière. Prière est un exaucement. Yango moni Esther alobi ngai lokola na comprendre histoire o na comprendre enseignement na joie na obanda 3 jours ya prière. Na bisi mutu mo to kota na 3 jours ya prière. Na mois oya novembre okobenga nga na sime mission okoloba papa na mois oya novembre tokota no 3 jours ya prière nazo pesa yo date koma bien parce que trop c'est trop na pesa to bandana yo prière le 15 juin, le 15 juin, donc le 16, le 17, to ici. Le Komoko, le 15 novembre, donc le 15 novembre, le 15 novembre, donc le 16, le 17, donc tu prier, le bien que Nzambe a kokita na situation finayo, okobenganga, na ko peso ba orientation, nengani to ko bondela. Comment Nzambe akosala? Mais comment lelo prière et comment mutafa bondela? Tina na mbongo te ngaza biloko wana te. Megate biloko wana bisoto yango te. Bisoto bondela kananu. Tala tangolo ninguba zela sopela ngomai ebima okolia mbuma nango. Yango na biso place osande konanga diable azana eloko akima kezaka prière. Et ça, le diable a crié à prière. Mouta a prié, Bible dit que sont proches devant ensemble. Il faut d'abord première chose, au approcher du baquet azali, au proche avec la foi, parce que la Bible nous dit le juste vivra par sa foi. Maman tika la biso Esther a qui 3 jours il a prié. La biso que c'est un moment oyo Mardoché a bandi ko ponde la solela. Mardoché la tisak. Et on a dit bien papa oh bien aimé. Tant qu'un autre et fonctionné tant que misal les a kokufa. Et l'on dit que ça la pas benga ma papa. Ana kimi était papa oyo. Séparation na moi siné andima ki ngote ko se séparer. Soit disant séparation qui na révélation. Babi papa sandoki. Babi papa so luka boma moi si. Mais papa so mi tuna question pasteur na ebi ko pumbo te. N'habite ce nga la lokaka. Est-ce que c'est vrai ou vrai? Eh bien, papa, tika na bisayo place aux ali. Citation aux amba peut sa solution. Maman moko so landanga. Azana problème moko ya santé. Azo bang opération. Ana problème à cœur. Ana problème à cancer. Ana problème à mwana otungisa ye. Tika na bisa mama wana. Zambe odo sambela. A opé sa solution na fina yo. Ndeko moka za na problème moko azo tongelo kona ye mazo tongana mais ndako azo tongezo sila te problème likola problème mudeko msana marchandise ye problème likola problème ndeko msuna mobala olandaga na ndaku na ekimia te abi pasteur so na zali banda na za na esengo mais na ndaku na ngamoko esengo te na sala nini lebisi papa prière et pesaka solution basolo baba congolais ba osambela mingi baza bato apasi ba congolais ba prier mais ba bato apasi mais prière ba congolais monsieur eza mal orienté prière ba congolais monsieur eza vagabond
prière ba congolais mususu ezozana exaucement te mais ça ba congolais ba prier avec orientation divine peut prier na ba fait. Il y a des Congolais qui ont prié à solo basali. La raison pour laquelle Congo Mboko et Simbabi na prière. Sans prière, bien aimé. N'engnabi sa mutumoko que prière est à l'icolo na nyoso. Yango moni que la raison pour laquelle Bible langa yebi singaye. Bible langa yebi singaye. Moi si moko na Bible azaki na banyongo. C'est l'eau. Des Rois chapitre 4, je pense. Le verset 1er. Mobala koufi atiki na banyongo. Atiki na batete. Il faut tout le mikolo ko ba mission sur les têtes. Est-ce que moi na nzamba ko zana nyongo to ko zana nyongo te? Est-ce que moi na nzamba ko defisa ko defisa te? Bible lobi ete na ngai ete. Moi na nzamba ko zana nyongo te, mais moi na nzamba ko defisa nde. La raison pour laquelle zongo moko to saka nango ya butu. Nyongo moko to saka nango na biso na yo ensemble. Mutu mo afutela biso nyongo wana c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yango bien aimé, tika na ebisa yo que moi si wana ke ko luka prophète. Prophète atuni osana nini na maboko na yo. Yango na zebisa nde komoko. Tika na ebisa yo ke nzamba kutaka mutu na quelque chose mo ya maboko. Atuni osana ina bina na mafuta pamba. Abi ke senga ba vase vide pa face. Kanga porte kanga fenêtre kota. Prier ba vase vide na etonda na mafuta. Alandaki orientation. Prière o ezangi orientation et sa prière eza kokufa tika na bisa chaîne oyo HP Media il faut oluka groupe intercession ba bondela rapport na chaîne HP Media parce que chaîne HP Media est comme combatif mission ba te belé na chaîne HP Media ba na posa chaîne ekita ba na posa chaîne ekweya yango na bisikolo chaîne akende ko luka ba intercesseur ya solo o ba bondela ka solo ba banda ko intercéder pour na chaîne parce que chaîne o esungi ba te belé chaîne o continuer ko sunga bato ebele tika na bisande ko asolandaka siko soki oyebi kobondela te tokolakisa comment prier mutu moko tabotamaka na prière na monoko prière bayokelaka yango balakisaka eza tout enseignement eza enseignement moko munene na vie ya mutu sans prière okofonctionner ndeni chrétien prière ezali nini bien aimé station eza lokola église station eza place mitiko ya kozwa essence biso na kati ya église tokendaka kozwa nde carburant ya prier tokendaka kozwa michopo ya prier tokendaka kozwa pumo ya prier parce que eza na bato moko bien aimé dans le Seigneur bayebi koprier makasi bazali bible elobi prier sans cesse c'est ça prier sans cesse mais balobi teke ko banda église banda dandi tilendi kuna bato baprier bakena misala te non yango na bato mosusu bazoloba na poto biso ici on travaille dans la prière ezali temps on travaille pas ezali oui bible elobi chaque chose a son temps il y a un temps pour tout bible elobi que Christ on a terre Jésus a travaillé à Salam Sala. Dieu a créé mon qu'il a créé, mon qu'il a travaillé. La raison pour laquelle nous devons mélanger aucun moussala au prier. Aucun moussala au prier. Au prier, aucun moussala. Au prier, aucun moussala. Place au sali, Esther a mon avis que danger continue à palais royal. Mais Abi non. Nazan ennemi na kati ya palais royal. Ozana mutu mo zo tungisa famille na yo na kati ya libota na bino. Bozana ennemi mo na famille na bino. O pesa ba action de grâce. O sala nyonso ba prière modèle nyonso. Mais ennemi ana longwa kayote. O sala ba prière ndenge nyonso. Mari de nuit ana tika kayote. O bondele mari de nuit ana lota keka akita kayote. Tika na bisa yo. O bondele pona citation na yo mais so longwa te. Yango Bible lobi ete mutu moko ayaki na ndeko na ya belaki mwana na bade kokwea balade azokweya ba disciple ba prier pona ye démon abima kite parce que ba disciple ba Yesu akangeli bango bino na kozana bino tim koloni na kolakisa bino tindenge nini po ba comprendre ezana batu mususu ba mitwa makelele ekotaka pilipili te ça dit kati na ye ato lobby enseignement ato la kisie comment prier akokoka na ye te. La raison pour laquelle ndeko ya telemi alobi non nakolakisa bino timu koni Jésus-Christ de Nazareth a telemi abisi papa wana yaka na mwana yo tanga yekomi na yaka we pa mwana kimi ba demo ebimi na nzota mwana mwana biki batuni Jésus ndenge nini osali ba demo babima abi ba demo Marc oyo babima parler jeûne et prière bisika osali ndeko na ngai ndoki pa kenda ke église a priaka
nganga pa kenda ka église prière tomoni ba musicien belé ba kena ba église tomoni bango ba laxi bango en direct mais musicien wana alobaka ye pas prière. Est-ce que prière ya solo il y a des sortes de prières, il y a des relations avec ton Dieu. Et ça la bat musu ba bi président mboka oyo amona kena TV mais ça la mutu musu président mboka oyo asorane na kati ya salon ba kota tina salon na ba solo la mutu musu suka na veranda mutu musu akota na chambre na ye et la mutu musu sa matangane mutu kamoko boza différent yo na mutu wana ya yebi président mboka koleka yo et ça la bat musu ba yebi nzambe na mbebo ayebi nzambe a profondeur te yo so likambo na Bible bi recommander ton sort à l'Éternel mais à lui ta confiance l'Éternel elle agira yango moni bande ko mususu bien aimé dans le Seigneur amata montagne ya mangengenge banda kenda boya kokita abingala okita te zoka akita kana ye na mayele akita ye aliye mapa kebo marché azongi sungomba azoko sabato tikana bisande komoko lelo na tongwa lelo zambe nanga telemi pour sa réponse na prière na yo Esther a telemaki alobi marquer la loi soki na kokufa na kufa na soki na kobika na bika na so ko attaquer marquer kindo kia famille na bino prière na yo faut pesa résultat marquer bitumba libota na bino yo font samba visiter yo pourquoi pas yo te pona nini ngai te ndeko nanga pourquoi pas yo te Jésus-Christ à la kisiba disciple comment prier Elia kanga ki mbula na maloba mais pas fongola mbula et singela ki abondela atanga so prier fukami et puis Eliseta alikolo abina monelo te abonde lisu pour la deuxième fois puis que etala pour la deuxième fois abina monelo te abonde pour la troisième fois abina ke no tala tanga ta abina moni mo niwe mukie abike no bisakaba mbula ezo bandaka kala mingi te bien aimé na kati ya loboko niwe mukie nzamba sala na kati ya niwe wana ndeko nanga mtu ana stérilité okutana na prière ya makasi te soki prière epimi epesa résultat soki prière ebimi okobotaka ndeko nanga ndoki na famille na bino abongwama te parce que kutana na frappe à prière te ezala ba prière ememaka ba résultat tikala bisa mutu mo place azali babi la prière d'un juste est en efficacité selon Jacques chapitre 5 le verset 13 14 à 15 à 16 bien dit que si quelqu'un est malade il appellera les anciens de l'église il prie pour lui. Vous comprenez bien mais tikala bisa yo Paul basalela qui est jeune et prier babi bakolia te bakomela te ba o jeune pour na Paul tia kokufa wana ba chaîne na lukuta ya on a biso que monde des ténèbres ba ndoki pe ba shenaka ba occultiste pe ba shenaka ba occultiste pe ba sala ba cérémonie poka ka vie na yo ebeba mais ngana lobi na yo na kombo na Yesu ceux qui prière ça la quelque chose te na bi prière o to kobondela na yo ensemble attendre qu'on a bela liboma kolongwa atosa na cancer ata mobala kima yo akosonga ata osala ka business ya fasarate e ko avancer atanda ko bomona ka esprit mabe toko prier atande ko landa nga oba papa nga na bondela pona mona te benga to prier na bisio bien toko bondela sambe oyo na benga ka novembre demi-finale Zambe nanga novembre ça demi-finale décembre la benga ngonde finale ya on a bisio muto tumbolo année oyo hey Nebisio bien ouais ça demi-finale mais finale ça décembre bango nyonso ba kota ne wana te yo kota ennemi o azo tungisa na poto ndeko nanga tika bisa yo ke ndeko aza na poto azo prier parce que zo comprendre te monde ezo kende wapi ya on bisio place ozali mo consami limo abato c'est Jésus-Christ c'est le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout l'esprit ya ngo bien aimé ba talinga 5 que na comme na souke émission sur la prière nebisio bien prière est très nécessaire. Ce qui est na kati ya Bible, baza ko bisabiso, mutu aza ko bondela, vie ya mutu wana egotika la ndenge yo anate, vie ne ko changeaka. Ndenge bisa mutu mo bazo landanga sikoyo, ke na bisio bien prière et échanger lobby na yo. So ba tumsus ba bongama te yoko oko prière na yo e koma na Kinshasa sai musala, na village natal, na makamu nyonso. Bi lobi nini? Prier
prier sans cesse. Yango monique place aux alines de gonangai et ça comme la vie bisayo que zamba bisingana bisayo akabola gloire na mutute. Lazare po bimana tombo, Jésus a prié le Seigneur, répondez-moi. Tanga gangaki, Lazare sort, Lazare abimaki. Yango biso que Pierre bakangaki na cacho, mais église selon Actes des Apôtres chapitre 12 le premier verset. Église bondel pour na Pierre abimaki na cacho. Comment va sambela situation vie na bango échanger te? Non, o prier mal, o la parole 20, o la quoi ba païen, o ka ça la force o prier na bango, de ba so résultat. Ko prier ça ko lia matitité, ko prier ça ko kanga soki ninte. Prière et la prière de la foi sauvera les malades. Bisiko sandingai le prophète Israël Mbambo anga bonde la siko en direct. Tanga si so bonde en direct, nda pesi ba numéro na ye et à contact. Père céleste na bonde li pola bande konyoso o ba olandanga en direct. Na yeko prier likolo na bango o azana cancer disparaître o ya botaka te ya mbabana na yo o yo mwana nazo déranger ye ba démon ba libérer moi na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Na ni ko prier pour ba papa nyonso o na ni ko prier pour ba responsable na ni ko prier pour ba société na bonde pour ba pays pe na monde entier o monde ténèbres so luka e ko simbate na ko renverser ba loi ya butu ya pandemonium ya diabolique na briser yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père céleste na pambolio pour ensemble na pambolio pour ça capable et changer histoire à moto Zambe. Merci pour ça la grande chose. Numéro na biso ya contact avant de passer numéro contact na bakiselo mo place za ndima amen joma yana liango avant de bakiselo mo na man abanolo abandai ko luka bo Mardoché tanga luka bo marché Esther alobi na roi so na trouver grâce liboso na yo poni Esther a eu na 3 jours à prière abi na man na bo na fête tant na man na roi ba na fête Esther alobi lo to mo la o sagesse tant on prier prophétie ya tant ozo prier aux prophéties zala na sagesse à transmettre prophétie wa Esther alobi sous roi na bengino pour la deuxième fois tanga benga pour la deuxième fois amana ke ko bi sa famille na ye na ba camarade na monike mami reine Esther akomo se pena akomi ko bi sangai ke ngai na salaka na roi na fête nzoka ba saleli Mardoché li kopa ta saleli kopa ke ba saleli nzete pour ba pendre ye et utaki ida amante utaki ide ba camarade aman pe moi si aman bien aimé tika nzambe asunga yo za mwasi malamu na kata libala na yo ba camarade ya mobile na yo ba bebisa mobile na yo ba lingite mobile na yo asunga yo ba camarade ya mobile no papa so mwasi apekisio na ba camarade alboite alingi ba camarade na mais amona oza ba camarade bien te ya monike ndeto ba temba pendre Mardoché amani ma kwa kina ndeto na tant amani na fête akanisa ki lelo a gagné yazo kota na palais royal passé nga mutu a Mardoché ba pendre tanga okota na Esther ayeko panza seka bi yobi bien biso ba yuda toza ko kufa ha Esther yoza mu yuda ha nini o mutanga bo manga azalia nani wana yebisanga nani amani afukamela Esther abina za la test craft na lukuta yo ngo bo mabiso bike Mardoché na ta oncle nanga ayebaite yanga lo moni ezaki o ezai enseignement na biso numéro na ngai ya contact ezali plus 243 90 non plus 243 90 77 87 672 plus 243 90 77 87 672 plus 243 90 77 87 672 bato bangina to bandana bango prier il y a 3 jours o komona loboko na Nzambe to bandango le 15 oyo soko bengi ngai le 15 oyo to bandango to 6 ans mkonini le 15 le 16 le 17 to 6 ans ezara 3 jours to kobondela nayo après sur na 6 le 15 le 16 le 17 to banda bato sous prière to banda le 21 hein le 21 mois novembre to bandi le 21 le 22 le 23 to 6 dans un deux équipes ya prière soki obenga to bondela yo za musanga musa to bondela mais to déclarer Nzambe akomi monisa requête sujet à prière na orientation na opeso tango benganga. Merci na HP Media, merci na responsable à Colochaine, merci na Nata Mwamba, oya osa musala kitoko. HP Media, la chaîne qui vous édifie.